IHP Media. Yesu alobi etikali muke na ya pour Apocalypse 3:11 etikali muke na ya ezosala pasi pe mawa pona bana na Nzambe botanga liloba na Nzambe toyebi Bible eza wana me malamu totala na biso ba théâtre malamu totala na biso ba film malamu totala na biso ba football kuna zo beta malamu tosala biso makambo na biso na bimalanga nakendanga na ville nakende kotambola zwa ata 30 minutes ya pamba tanga Bible elobi na yo nini fongola Bible siko okwei Bible elobi no nini eza maloba na Nzambe yango moyo batumi bazo kobanga bazoyeba te nakimi mbangu musala na ngai kobeba nakimi mbangu te nakolesa bana nini okolesa bana nini bando biloko toliaka oyo ebi biloko nini toliaka me Nzambe azobatela biso Bible bina biso bokanisa kutu ya lobi te bokolia nini bokomela nini po nyonso ezala maboko na ye ndeke alonaka te aliaka me biso batu oyo tolonaka tozoyeba mosusu te topesi Nzambe na biso mukongo likolo ya bisengo ya pamba oyo ekomi nango na tande la fin ekomi nango na tango asuka bana na Nzambe bozongela Nzambe botika kobanga Nzambe alobi akotika biso te ye moko akobatela biso. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Mbote bana na Nzambe na lisanga Yesu Kristo. Nzambe apamboli biso amoi biso tongo na sika tongo oyo bamingi pe bakanaki bamoni yango te kasi biso tomoni yango toloba te ke ezali azare eza ndenge Nzambe akana moko na sa mokili oyo topesaka Nzambe na biso merci na tongo nyonso na tango nyonso po ye azali mokonzi pe mobateli na biso kimia na mokonzi ekuta biso malamu na ngonga oyo molimo atindi to partager ma parole oyo pona kopesa makasi na bandeko na biso ya mosusu oyo bazolemba motema to kobanga po tango oyo tokomi na tango ya pasi totanga Biblia mingi nyonso ekomama na kati na Biblia topesi Nzambe merci po azali alpha pe omega le lion de la tribu de Juda. Na linka to partager na Apocalypse 3 na zaka on tongo na lelo pona na bandeko na biso bana na Nzambe oyo tozali kotia motema epai ya Nzambe na Apocalypse 3 na 7 balobi na biso kolo Yesu ye moko mutalobi oyo eza ye moko Nzambe kolo Yesu Nzambe na biso balobi to komela angelo ya eklezia ya Philadelphie boye yoka maloba ya moto ya bosantu pe ya solo maloba ya moto ya bosantu pe ya solo eza nani eza bobele ye moko kolo Yesu balobi ye asimbi fongola ya David soki afongoli porte moto moko te akoki kokanga yango soki akangi moto moko te akoki kofungula yango donc moto te akoki kokanga moto te akoki kofungola tango Yesu asi akangi to afungoli yango to bangaka te to yebaka loko nyonso kolo Yesu aza na contrôle na yango so toke na 10-11 balobi na biso awa boye lokola bobateli mobeko na nga ya kokanga mitema oyo tolobi fo kanga motema mibeko nini ya kobatela mibeko ya liloba ya Nzambe to batela lokola bobateli mobeko na nga ya kokanga motema donc Yesu alobaki biso tokangaka motema na tango ya pasi tokangaka motema mpo na tango bisengo tokangaka motema te tosekaka banda tongo tipoka mpo oza na esengo okosala feti ya anniversaire ya libala oboye na boye yo wana obongisami me tango pasi ekoyaka tokokanga mitema te tozokima na misala mabe oyo te na banda kosambela banda kala sikoyo namoni nakenda nga na ndaka nganga te pasteur na ngai asambelaki mesimbaki te nameka susu pasteur mosusu nakende susu kuna profeti mosusu te tikala kaka pa ozali yango tozobenga kokanga motema koyeba oza nani
epai na Nzambe. To continue. Ngai pe na kobatela bino na tango ya pasi oyo ekokwela bato nyonso na mokili mpo na komeka bango. Bandeko na nga, pasi oyo ekwei oyo eza yango oyo na Apocalypse 3:10. Kolo Yesu ayebi yango ke pasi ekokwela biso na mokili, ekokwela moto nyonso. Atolobi na kima, okokimela wapi? Epai okokimela ekozala te, po eza mokili mobimba. Yango tozomona awa eza mokili mobimba. Po Kolo Yesu alobi na biso na 11, etikali moke na ya. Eske toyebi yango te? Totangaka Bible. Na tango ya suka tokomona makambo ya ndenge na ndenge. Bamama na biso tozalaka na bilenge bazala koyemba nzembo moko. Soki bomoni bilembo ndenge na ndenge, koya na mwana na Nzambe belemi. Bilembo yango tozomona ebele, me tozobosa na yango, tokomi na kobanga. Kolo Yesu alobi etikali moke na ya. Bosimba makasi bomengo oyo bozali na yango, po bolonga pe moto moko te akweisa bino. Tozomona ngo lelo bomengo nini bana Nzambe basimbi. Bana Nzambe bakomi kolenga pona mosala, pona boye, na kede kozwa vaccin, na sala boye. Eske Bible lobi bongo? Bible lobi nini? Tokanga mitema na pasi oyo kokwela mokili mobimba. Balobi pasi wana tokanga mitema. Ba oyo bakolonga na 12, ba oyo bakolonga na kotia bango lokola makonzi na kati ya ndako ya Nzambe na nga, po batikala kuna libela na kokoma likolo na bango kombo ya Nzambe na nga, pe kombo ya mboka ya Nzambe na nga. Yango ezali Jerusalem ya sika oyo ekouta na likolo esika Nzambe na nga azali, na kokoma pe likolo na bango kombo na nga ya sika, kombo ya nkolo na biso ya sika. Moto oyo azali na matoi ayoka malamu makambo Molimo alobi na ba eklezia. Bandeko na ngai, nini tozokobanga? Totanga liloba na Nzambe, totika kobanga. Mutu nini oyo atikala libela na mokili? Bakoko na biso totanga na Bible banana na mokili, banana na antikite. Lelo tokomi na tango nini? Vraiment pona nini tozolenga boye baka mokili? Mutu nini akufa amema ndako? Mutu nini akufa amema musala? Mutu nini akufa amema bilamba? Mutu nini akufa amema biloko akolia? Mutu moko te. Tokendeke ndenge toyaka na mokili. Obotamaki ndenge wana kozonga pe kaka ndenge wana. Bilamba kutu bakolati okolatisa yo moko kutu koyeba yango te. Me lelo oyo tokomi kobanga, tosundoli Nzambe na biso, tobosani Nzambe na biso, tomoni kaka bisengo ya mokili oyo atangwa pamba elingi esila nango. Kolo Yesu alobi etikali muke na ya. Apocalypse 3:11, etikali muke na ya. Ezosala pasi pe mawa pona bana na Nzambe. Botanga liloba na Nzambe, toyebi Bible eza wana. Me malamu totala na biso ba théâtre, malamu totala na biso ba film, malamu totala na biso ba football kuna zo beta, malamu totala na biso makambo na biso na bimananga, nakendanga na ville, nakende kotambola. Zwa ata 30 minutes ya pamba tanga Bible elobi na yo nini? Fongola Bible siko okwei Bible elobi no nini? Eza maloba na Nzambe. Yango moyo lelo batumi bazo kobanga. Bazoyeba te. Nakimi mbangu musala na ngai kobeba. Nakimi mbangu te nakolesa bana nini? Okolesa bana nini? Bando biloko toliaka oyo, ebi biloko nini toliaka? Me Nzambe azobatela biso. Bible bina biso bokanisa kutu ya lobi te, bokolia nini, bokomela nini? Po nyonso eza na maboko na ye. Ndeke alonaka te aliaka. Me biso batu oyo tolonaka tozoyeba mususu te. Topesi Nzambe na biso mukongo likolo ya bisengo ya pamba oyo ekomi nango na tande la fin, ekomi nango na tango asuka. Bana na Nzambe bozongela Nzambe, botika kobanga. Nzambe alobi akotika biso te, ye moko akobatela biso. Alobi akobatela biso.
eloko asengi kaka tobatela mobeko na ye tanga Bible landa yango tosa yango sala yango ezoloba nini. Ba mingi lelo balalaki balamuki te me bazalaki na posa balamuka bamona pe tongo balamuki te. Sikoyo yebisanga eza nini soki mutu aza mokonzi nzoto na ye ndenge lelo tokomi komona ke ifo na sala boye po soki te makambo na ngai ekobeba bana na Nzambe tozongako tango ekomi pembeni kolo Yesu aza koya mingi bakobungisa kondima na bango. Talaka moko toliaka tomelaka mai toliaka tomelaka na soko osali tota jeune à 2 jours yo nyonso tu ofionuki ozokoka susu kosala eloko te poni okokaka te mais liloba na Nzambe toliaka ngo mikona mokolo ekondisaka te epesaka nde sante ya kitoko epesaka nde mayele epesaka kimia epesaka kondima. Lelo na suki awa na ndambu oyo topartage bana na Nzambe botika kobanga tokomi na temps de la fin bototanga Apocalypse soki ta ezate alors banda Apocalypse banda na 1 kede nango tina suka banda kotanga senga molimo na Nzambe ekamba yo pona ko comprendre Apocalypse foza na molimo na Nzambe kotanga Bible te loko otanga Roma mais tanga Bible bike tango suka ekoki na solo na papa nanga na solo na Nzambe nanga ako expliquer yo oko comprendre ngo facilement na tikibino na kimia na kolo na Yesu Nzambe apambola biso banso tozana posa na tango oyo ya pasi mena mwana na Nzambe eza pasi te pokolo asa yebisaki biso yango eza na kati na Bible kolo apambola bino na mandako na bino na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe akotikala kozala mokonzi na biso lelo lobi pe libera na libera na pamboli moko na moko bisika bazwami na tongo na lelo tika maloba oyo ekota ebota mbuma esala elongola kobanga kati na bana na Nzambe baponami bofongola matoi bofongola miso botala boyoka kolo na bino atikeli biso nyonso kozanga kotanga yango ezali kobungisa bana. Merci na ba oyo bazali kotelema pona kobundela liberté Seigneur eza makasi oyo kolo azopesa bana na ye Nzambe tokobanga te po toyebike oyo ekomama yango nde kosalama na kombo na Yesu tika makila na yo ezinga moko na tango oyo mosantu na lola. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.